ko répondre batu nyonso o basala ki mission azala ki na kunda papa na ngai na kundi ye sokone ko répondre ba prophétie nous avons la prophétie l'église wana avec ngai la tension écoute mais pas monsieur écoute la tension qui prophétisait c'était moi ce qui penza dans la vérité oyo ngana yebi prophétie oyo apesaka ma évangéliste Katimunga prophétie oyo apesaka ye oyo église mobimba yebi que ozana ezana makambo ko ndamba zolinga salela yo oyo ya koloba awa lokuta wana donc de 100% na makambo lobaki donc na 100% pe ya lokuta prophétie oyo ya loba ezamba mama Kati nzamba linga salela yo eloko moko il faut luka mbongo moko oluka offrande moko pesa et pas ya papa na yo évangéliste et puis mbongo wana tango pesa papa évangéliste a kolia mbongo wana yemo to kabola mbiso mbali de même manière que je sois béni par les esprits son accusé mon oui c'est la Kati je dis que je vis un homme et Dieu en relation avec elle une relation amoureuse mais dans la destinée de la prophétie je ne voyais pas la sœur Kati finir sa vie avec cet homme de Dieu là. Je le voyais séparé. Il marchait comme deux drogues parallèles. Aucun lui a jeté un peu de saganaka. Bon saganandé, bon saganawana. Tant qu'il y a de son vivant, pourquoi il y a des colobate biloko? Pour bébana avant coup il y a coup pour bébana va. Au mana pe ko yokana tenande nga kufi bo yokanité. Soki ozalaki penza mutu penza ke ozalaki ke ntango yazaki vivant pourquoi il y a des collégateur loba biloko? Oyo zeli ka tango ya kufi yokoloba. Vrai faux écoute na maman Kati balaki na bolimo. Pour na ngana koloba faux puisque batikala évangéliste na monoko na ye a présentant ngai Kati net mwasi na été. Évangéliste a présenté biso nani évangéliste Kati comme mwana ya église comme évangéliste. Avant kufa vendredi tokutani na ye. Na ese na mozwi message no na monyo torsini. Na monyo pol to lo polele o mela shisha milinga makasi. Mais akipaki ngate yazolela ka mambo ba rankine na yo babebana kina papa na nande ko putu o babebana kina mama Kati Munga azolela ka Kati. Tango mutu akufi bango bayaka na ba message bana koloba. Tango mutu na akufi te bayaka na ba révélation wana te. Batika biloko wana basalela nzambe na ndenga solo. Évangéliste va kufa préparer kingai. Préparer na makasi. Toto tambo na mutu kalobi soit fort. Na mutu ka toto tambo na soit fort. Okotinga na charge makasi nga zo déplacer muke. Nini kabolaki évangéliste na mama Kati. Mutabana ko kotsa mutayeko kotsa poto ezalaki putu. Donc azoka ne koloba ke ndenge évangéliste ayebisa ngai ke azoka ne ko panda sango ke évangéliste otambola na vie ya kindumba. Azo bima na ba sœur na église. Aza na vie ya bosoto. Aza na azo panda yamoko mutato trouble église. Puta zala te esika évangéliste azwa évangéliste Kati pa komisa ye évangéliste Kati po ayebana lelo. Eza awate pour tout pas yebate. À part départ, il y a évangéliste et Koutou, il y a encore deux qui vont le suivre. À départ, papa et Koutou, il y a deux personnes. Moi, c'est mon balo baolata. On a tiré déjà pour nous. Bango penza ba ko sala nzambe na niveau ya salak. Baloui, est-ce que monsieur le sous les gens deux cercueils tigali. Kaza aya ko tsamu. Aya ko tsamu ba. Yes, aya ko cercueil wana. Yes, cercueil wana. Aya ko tsamu. Tigali wana, tigali deux personnes bakende. Batona yepa mona yibango. Amona bango. Amona ye kuna pe na sikabi kauki wana. Ye ala nzambete. Ala nzambete batika koloba biloba loba izanga mutuna makolo. Nga mona déjà na 2024 temps on a fait ça message à Sœur Tamar. Et il est capé na ba page mon source na mona. Et na 2024. Na mona déjà na monde wana. Déjà ki lokwa na mabele. Afanda déjà kuna. Place wana na mona Marie Misamo. Oh, mona Marie Misamo. Na mona Sœur Marie. Kana basuki ne wana. Donc il y a des ça loba. Ça s'appelle loba kwa nzambe. Dans le biscabi kauki wana eza yete. Oh, eza yete. Ngana yebiso ke na minute évangéliste azali sika bien. Batika koloba biloba ngana boyango. Ngape na boyango. Eza biloko moko boye. Eza ya lokuta évangéliste azali sika bien évangéliste asali la nzambe.
nazalaki maladi na butu na lali nazalaki mpenza maladi namoni évangéliste aye alati pembe namoni mpe po moko azalaki nango ya kitoko alobi nanga ozobela oza na mosala makasi kosala ayebisinga bongo sikoyo nazobanga po akomi nango na nini aspect moko ya akomi nango ya kitoko alobi ayebisinga yaka ozobela na kotika te yaka moto akosakana na yo te natiki wana mpona mosala esalama oyo akomeka yo ngambo wana kotelema avandisinga awa atienga maboko boya bando prier tanga na prier na ndoto nazolota bongo na ndoto sikoyo tango kaka asisi prier alobi amen tanga alobi kaka amen nakobika nanga mokolo wana nabiki na butu wana nabiki natongo nalamuki nake prier et puis souci nanga ezali puisque évangéliste kati atikaki ngai nga moko nalela évangéliste esalaki nga mpasi ayokaki nde biyokayoka non menace ezalaki te bongo nalobi non or ngai mpenza na bandaki kozela ye maboko ya kofungama comme ndeko na nga tolela papa na biso puisque mafuta oyo aza nango eza mafuta ya évangéliste mafuta aza nango amatakita mafuta aza nango eza mafuta ya évangéliste oyo banda église wana ya mede wana alala 350 nuit na église ya mama olangi na setemeri na limete mpo ndamba apesa vision ya mede mpo to azalaka mama Florence aye 2 fois na Kisasa deuxième fois na ye nde baye kosala libala na évangéliste mbongo cha parcelle carte wana emonana te bazongiseli biso yango te mbongo ya cha parcelle bazongiseli biso yango te bonayebi te soki eza pa famille soki mpe ezalaki pa moto oyo bazalaki na ye gaita wana bana na nzambe batia bambongo wana bato ebele badiaspora bapesa mbongo mpona cha parcelle mbongo wana emonani te carte wana bazongiseli biso na église te wana mpenza nalobi atake paster mwana nalobi yango na pasi nyonso na motema. Bonne nouvelle na bana ya Europe mobimba ezali mpona koyebisa bino ete tozali na veille ya délivrance le 27 décembre 2025 ezali na kati ya Paris tokobanda na 23h tina 6h du matin mokolo wana tokosambela mpona moto moko na moko tina moto asuka mokolo wana biso na bademo bitumba titokoma na 6h esi tolongi bango bato bayaki na veille passé bato AVC batiki babeki bana ya autiste bakomi koloba bato sans papier bazwi mikanda bato ba maladie esilaki bato ya blocage babikaki bino moko botala ba témoignage. Alléluia bandeko naza na esengo mingi mpona nazaka moto ya esengo su te me kasi nakomi na esengo mpona nini nasali 20 ans na poto awa na kaka mosala me nazwaka mosala te me na partir ya veille tosalaki le 23 ta nazongi na Allemagne nakoluka mosala ya bazwinga mbala moko ondire mosala yango eza kozelanga na motukutu azosala contrat azolenga mpenza mpona kosala contrat na ngai nakamwinga moko nasa motema nazokamwanga moko me nakamwaki te puisque de place wana nayebaki ke nguya nzambe mpenza esalaki donc natondisa minito ya esengo mpenza nazali awa naza kokumisa nzambe mpenza ya prophète mpenza azali nzambe ya solo. Bien aimé de Dieu, je viens remercier mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma mère. Et il y a un moment, on avait déclaré ma maman qu'elle était diabétique et puis elle avait l'hypertension. Et après, on a fait le bilan, donc elle était suivie par le médecin tous les 4 mois. Et à la fin, on est parti, elle a fait un bilan, un bilan total. Donc ils ont vu qu'il n'y avait plus de diabète, donc le taux était normal et la tension elle était aussi normale. Donc le médecin il a dit, au lieu que je vois votre maman tous les 4 mois, maintenant je vais la voir presque 1 fois par an. Voilà, c'est pour cela que je viens témoigner la grandeur de Dieu et en plus je vais dire que ma mère elle est toujours dans la prière, elle est toujours fidèle à Hosanna. Donc c'est pour cela que je viens remercier la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Amen. Ba prière na biso kobanda toujours kozala na présence ya Saint-Esprit pe ba moto belé tito koma na ngonga ya 3h to matisi degré ya ba prière to komi na ba bombe na 3h bombe na 4h bombe na 5h bombe tito koma na 6h boum ba tutu ba komi décharger pour
mpona directive ya adresse contacte mama Thérèse Matondo boya ebele bokolo wana kati na bino bokobika bato ya AVC batiki babeki bana ya autiste bakoma koloba bato ya bablocage bakoma débloqué bato ya maladie ekenda le 27 décembre 2025 toko banda na 23h toko 6 na 6h du matin bozanga te tozozela bino na moto. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la réalité chrétienne avec Yves, Ivan, tous les temps de faux. La Afrique avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo des 140. Voilà, nous sommes déjà avec le pasteur Papi, le responsable actuel de l'église Med, où le papa Nabiso, Michel et Kouchou, Atika, donc Yende, Batikela qui Mbela Wana, Yende, Aza comme responsable de l'église Med. Et mais les autres surtout oyo et c'est passé oyo pe lobami na ba différentes interventions bande ko baleka ki bomona ki papa pour tout David aleka ki awa ou sanola yanola qui puisse à balabaranini à prophétiser qui voilà prophétiser qui mo belé na kati tonga Med maman na biso lisusu Fatouma auta kolekawa te ko mona pasteur Elonga leki et lelo nous avons pasteur Papi qui est peut-être avec clôturer dans nous surtout au yeux bama na combo ya ndeko na biso Michel et Kouchou otaki bongo évangéliste munene boyebaki na musala malamu asalela ki nzambe mais na simanango makambo bimi ya ndenge na ndenge makambo tali basi makambo tali nyonso tout wana petitesse tout ça biloko nyonso tokoloba awa voilà papa na biso Papi l'homme de Dieu bande boîte la biso ba moni on juste lelo bonne santé na yo et puis santé église Med. En tout cas, merci beaucoup papa Yves. Merci. Santé de la Jacques Ngai. OK, Par rapport à makambo et salaki to salaki nango. Tension et tatakinga makasi mais pour le moment Nzambe a restauré et santé église ça no kitoko. Santé église ça bien. Malgré que bana na Nzambe bazwa ki moi faiblesse pour les bouts. Mais pour le moment toza ensemble toza elongo na bandeko tozo sala musala Nzambe kitoko ezokende bien par rapport que ba les zones di abatu parce que l'église est panzani te to église panzani ba bazate lokuta et puis ndeko biso église panzani lokuta to biso église panzani za yemoko Michel kutina panzani église te lokuta église panzani te église Med des ali soko beti tout mardi à 17h au coup d'église et au samedi. Oye jeudi au coup d'église et au samedi. Oye dimanche à 8h église et au samedi. Banda na Nzambe ya Med bazali ba oyo abandai koyela évangéliste banda koyela Nzambe bazali. OK. Le samedi pour que tokota. Église ba yelaka mutute ba yelaka Nzambe. Voilà. Évangéliste accueilli l'église ezali. OK. Le samedi pour que tokota na ba séjour de la prière. Seigneur Dieu de grâce, to pambolio na émission lelo elongo na papa Yves pambola mutunyo so oya ko yoka émission oyo pambola pe papa Yves pambola pe chaîne oyo na kombo na Yesu zala oza mettre à temps pe circonstance à temps mo pesi biso oza malamu to sengi présence na yo zala na biso mayele na yo molimo santo akamba biso mayele ya classité intelligence na biso te orienté biso na mission oyo na ba oyo tokolobela bana na Nzambe azala béni na kombo na Yesu le tolobi amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je crois bande ko ba munyo ba sepeli parce que tolwa ki tango nini tuko ko za papa parce que to meka ko solo là. OK. Na nyoso to elekaki na nyoso to oyo peut-être bande ko ba bosani rapidement mais biso tozana ndeko na biso na mutu. Alors à ce moment tout le monde prière batak la prière d'attaque on dit la susté en fait la prière d'attaque tiki yango pourquoi parce que bané ko sunga bande ko vele non prière d'attaque to tiki yango te to zongela ngo peut-être semaine o tito koma dimanche la prière d'attaque to zongela ngo na chaîne pour chaîne wana ezalaki chaîne ezaki privée ezaki chaîne ya église ezaki chaîne afungula yango pona ba prière pona makambe belé bo moi ta moro elekaki bandeko babotolaki biso bandeko famille babotolaki ba téléphone bazwaki yango ezaki na téléphone moko nga na géraki ezaki téléphone oyo tosalaka ba live
l'église va prière d'attaque, va prier à 12h, va prier à matin. Na ndenge déroulement sur culte ndenge salamaka. Parce que c'est là qu'il y a un côté, donc pour le moment nous toujours le téléphone moko pour na ba live ya oza na image ba qualité ndenge salaki oza ke pa na ye. Soki mutu malamu akoko sunga biso na téléphone poto zongela po nazo dresser mingi na bataka na batakanti. Nazo dresser mingi na bataka na batakanti nyoso ba oyo ba yebi balandaka vie ya nani ya prière d'attaque ya midi ya poko ya 22h à 5h na ba programme nyoso ya culte soki bakoko sunga biso na téléphone eza na qualité image ya bien et l'autre c'est là nde ba téléphone oyo ye tozalaka na oyo ya tobana osalela bandeko ba famille bazwaki yango mais chaîne kala mingi te ekozonga bandeko balobaki ke tolongola kombo na ye na chaîne ngapi te eza chaîne ya église tokoko longola kombo na ye boye te tolobaki no ye akufi bolongola kombo na ye nde tozwaki mpe mokano tokotia mpe kombo ya mutu te tokotiaka kombo ya tozotia sikoyo kombo ya Med TV totia kombo ya Med TV. Ok, c'est ça. C'est ça. Med TV. Ok. Alors, l'activité, c'est quoi tu as besoin de normal, oui. L'activité est normale. Ce qu'on y a au prière, les autres salama. Ce qu'on y a au donc dimanche prière des alliés de 8h à 11h. Mardi. Donc, tozo même nenga tika ki musala na ye, nenga pe tozo même la yango. Voilà. Déroulement matanga. Habité yo yamuna mwasuka maintenant to yeba pona yo ba sekte ande kona biso le kali très bien ndengo zaki wana présent enterrement ti makamuno surtout to ba déroulement le kaki malamu. Oui, déroulement ya matanga ya papa nanga Michel Kuchu eleki kitoko. Vraiment kundami na honneur, église n'est pas liée na honneur. Église par rapport ya famille pe bazalaki na organisation na bango. Famille louaki 5 bis. Église louaki 4 bis. Église louaki 4 bis. Même instrument oyo betamaki na veilla mortuaire, église ne louaki yango. Église ne louaki yango. Donc alelami na honneur. Nous wana ozaki organisation ya famille na pasteur papi. OK. Ça ningi salam. Mais ba pasteur onde ba yeye pena matanga ngote ba monani te zaga mingi ya bino kuna ba. Oui, ba pasteur mingi ba soutenaki biso na matanga zaga ba pasteur ya Ngalema ya biso ya commune Ngalema nde ba soutenaki bayaki pena soutien na bango nesengaki keto sala organisation ya bien ya matanga. OK. OK. Na ngambo ya Gaëtan, est-ce que Gaëtan tikale comment na veiller ti naturellement? Bon, normalement nakoko kosate nazali bosa bana nzambe na tikala komona Gaëtan na veille moto pe na monaki pe na enterrement te. Mutu basali na accident. Oui, na uti komona te. Pourquoi? Raison les amis. Na yebite. Ati komona te kaka na yoka kaka kendaki na famille. Otika biloko ba porte-monnaie makamututu ko ezalaki mais boye en face boye même na église biso matanga to na lelaka na église tozaki na église au famille balobaki ke to lokola bato baza mingi église to vanda na église famille pe vanda na côté bamba na vanda to sangana ka biso nyonso mokolo moko ya vraiment to tina ko sangana ka na enterrement. OK. OK. Voilà, tout route na ba sujet na biso mina. OK. Alors l'homme de Dieu, je remarque moi des arrois, ces animaux resami mo belé lors ya enterrement de Gonabiso Michel Kuchu et le bas mi mo belé. OK. Tu yambaki papa na biso Kuchu awa parce que na kombo na etangi maki mo mingi et asali ba fausse prophétie na kati église et sali que ndeko na biso Kuchu bakabana mama kati munga et keboye ezongi boye na ebité. Le premier jour oyo ndeko na biso Mputu ako pesa prophétie yo zaki présent na tonga wala baki pona mama kati. Non, prophétie na yoana na tikala ko yoka ngote. Moi je croyais que ce qui pasteur Mputu akozala na akozala mwana na nzamba solo. Akozala penza que un serviteur de Dieu oza converti, baptisé. Ce qui penza dans la vérité oyo nga na yebi. Prophétie
oya pesaka mama évangéliste pour ça évangéliste Katimunga avec tout le respect na pesa saliembo tesika zali prophétie oya pesaka ye oyo église mobimba yebi que ozana ezana makambo ko nzamba zolinga salela yo et puis ma professeur ngo apana pesa ye ndenga yaki na église wana na biso abandaki côté ya pendate muta bana ko benga ya ko clôturer prière sengai soki ko contredire ngai aloba même évangéliste na église donc ozalaki wana mama Katia azalaki coordinatrice titulaire ngai ndi nazalaki na sima na ye adjoint bon soki mama Kati lokola simbaki côté ya finance soki azo compter offrande ngande na koleka na pesi communiquer na bengi mutu oyo ngana ko sepela kwa clôturer prière comme na bana mona za mopaya or prière pe to na osala erreur prière à clôture mutako clôturer prière eza papa na bino normalement oui normalement prière à clôture mutako clôturer prière papa mura bana nzambe eza papa oyo bino OK ndeko na osala erreur wana ndena soki to bengi ya ye ko benga ya wana a clôturer prière te abandi ko beta bibeta beta et puis ma profession moi ça veut dire quoi kaka bato évangéliste tant até yaki tant o bato atelemisaki asakoli pona bango yepe ya notre misaka même bato c'est ça ne salama mais il y a le bi azali la seule personne non la seule personne il y a écouté écoutunda banda ko mekola moi non même soki obengi mama Kati akoyebisa yo évangéliste écoutunda ba bengi na prophétie ya makasi yango moni même émission asali oyo bato ba contredire ce que c'est que l'émission pendant ça qui impact na ba commentaire ata ba commentaire bato ndenge émission asali bato ba contredire et puis l'église nzamba pesa la vision na mutu moko apesa na deux personnes. OK nzamba pesa la vision na mutu moko apesa na deux personnes. Et puis muta chapeautaka na vision za ka mutu moko nzamba pesa vision. Ma prophétie des alaki prophétie oyo église yebi ou bien oyo ngai pe na yebi oyo ya koloba awa lokuta wana donc de 100% na makambo alobaki donc na 100% pe ya lokuta prophétie oyo ya loba eza mama Kati nzamba alinga asalela yo eloko moko il faut luka mbongo moko oluka offrande moko pesa et pas ya papa na yo évangéliste et puis mbongo wana tango pesa papa évangéliste akolia mbongo wana yemo to kabola mbiso mbali c'est le prophétie prophétie ya mwana onga même soko yene église otuni batu nyonso bakoyebisa yo mais makambo oyo alobi awa ngana masakola boye c'est même ye moko mama Kati soki alandi binoko oyo alobaki oyo akobenga kosilikela ye toki na malame papa papi ndeko asibiso première prophétie na ye asakoli pona mama Kati après culte mama Kati nzamba wala kisangai ozana mibale moko na muni asimbi bible moko azali na bible te wana asakola na église basili culte la suka mama Kati ko mona ye abi mutu wana yo moni na bible ezali ami na yo ezali ndeko na yo ndeko na nani ekutu ya kamwe wana mama Kati mdayebisi allez faye bakutana le mardi bakutana le mardi te bakutana jeudi le jeudi évangile mama Kati était évangile bakutana évangile tala na sakola ki bonzamba la senga boy likolo ya cher alors après que si sa prophétie mama Kati ko mona ngam singa ke muto na mona ki na bible ezali yonde Michel Kutu ya solo yimta bisio alimi ke ngane to bimanga donc wa bisio bongo da problème te to bimanga na ye mais ngana ye to ke musika te parce que yaza âgé ke ngai am kolona nga na robala na ngai te mais tike na position parce que prophétie bimagi bongo ya libala pe za mbale papa Yves monopole ngo oyo ya bana kozwa ya kosakola namba wana pesa ipona na église azaki na grade te ya za comme kala pasteur kala ndenga ya kaka bo l'église bazaki na grade ngai mama Kati bana oyo mikucha bimisi nde bazaki na grade wana bazaki na monopole ya koloba po ngamne na bana benga ya ko clôturer prière nani siko ba audace ya bana ozwa ya kosakola hôtel na ye na église na epite soka te ya ata un mois boye ate jamais
yenda abana yana na église retard akuta déjà tant mususu église nani évangile de soit ngai soit mama kati je comprends pas abana yana na église na retard akuta déjà tant mususu loanze leki muté zote ya koti asa na vérité lo bango asa na vérité lo bango OK asa na vérité lo bango profession ngala yebika on ngala yebisi yoke pesa mbongo pe tango alobi yango ke apesa mbongo na sima nango tango période sili évangéliste ayebisi nga abina pengi kati apesa mbongo wana te apesa évangéliste azalaki kota mbongo azalaki ya moni ye évangéliste azalaki na do ya kokaba do ya kopesa abana ko bomba mbongo te soki aza nango akopesa soki aza nango te soki naza eloko te ndimela ye abana ko bombela moto eloko te surtout kote ya mbongo azalaki bien na bato abana ko garantir bato bien voilà et c'est la deuxième prophétie OK donc on soit yet pas dans quatre églises oui à prophétiser les autres la même prophétie na quatre églises et que quand ndengemo ko ça na frère moko na quatre églises abana pe ko bimana ndeko wana ye aye kokuta biso na quatre églises moni biloko mususu passer pour tout soko za na maîtrise oloba te tango ya on a lobi ke soki lion azate bampuku basakanaka tango de son vivant évangéliste tango azaki vivant pourquoi oyaki koloba te na chaîne biloko oyo yo zelingaka po tango yo koloba biloko oyo moto akontredire ye babandimela yo moni kaka ke même mission osali bato bakontredire yo yango yebi ke soki lion aza te bampuku basakanaka bosakana ndenge bosakana wana tango yo azalaki de son vivant pourquoi oyaki koloba te biloko oyo po bobebanaka ye avant kutu ye akufa bobebana avant obana mpe koyokana te na ndenge akufi boyokani te soki ozalaki mpenza mutu mpenza ke ozalaki ke ntango oyo azalaki vivant pourquoi oyaki koleka te oloba biloko oyo oyo ozelika ntango yakufi yo koloba sere wana mpe ayaka koya na église ntango sere wana aye na église mutu asakola oyo nga nayebi même nde nazoloba boye likolo ezoyoka nga mabe ezoyoka ngai mutu asakola mpo na sere wana ezalaki évangéliste évangéliste atelemi na sere ayebisi sere wana abi sere makambo tu oyo ebanda kokomela sere wana évangéliste abanda kosakola mpo na ye alobi cette fois-ci mobali azolanda yo naboyi kodetaye mobali wana mobali azolanda yo aza mobali namoni aza bien mpe akobala yo moto asakola eloko wana évangéliste moto asakola eloko wana meme bandimi église bayebi yango moto asakola eloko wana évangéliste soki otali meme na bachaîne na biso soki otali meme na bachaîne na biso ezalaka publié ezalaka pleine culte ya dimanche nde mokolo oyo asakolaka soki oyebi biloko nini oyo asakoli ke ye nde moto asakolaka libala wana non paster pour tout soki ozala mpenza mwana na nzamba solo biloko lobi esungi bato te yo kanisaki ke ekomatisa yo me ekitisi yo paster pour tout biloko lobi esungi bato te ematisi yo te me ekitisi yo de son vivant fale oya koloba biloko oyo de son vivant fale oya koloba biloko oyo mais yo kanisaki ndenge ya kufe lobi esungi bato te naye korépondre bato nyonso oyo basalaki bémission nazalaki nakunda papa na ngai nakundi ye soki naye korépondre bango oyo basalaki bémission banani oyo yebi asalaki mission yango moni eloko tuni kaka pourquoi ka bapaster na ngaliema bamonani mais bapaster nyonso mosusu wana boye balobaki mabe mpo na ye te na liwa na ye fale bakumisa mosala moninga tiki awa oyo répondre ti nani na nani déjà bayebi oyo nyonso kolanda émission oyo ayebi oyo naotaka koma motema bayebi ongefaka mutu asalimo bémission après ezala ye ye mpe ayebi même ye ntuku ngefango ayebi évangéliste te peut-être akabela ye kokabela mais ayebi évangéliste ayebi ye te bango nyonso wana soki totali naloba nini cv ya évangéliste cv papa Yves cv évangéliste wana papa na bango azalaki muta munene moto ya nani babenga bango nani bato ya aner ya sera mobutu akenda kotanga na poto mobutu atinda bango na poto baye kotanga bayawa tanga ayawa aye kokuta na mama ya évangéliste na bali abota ba évangéliste wana évangéliste abotami na famille ya black te évangéliste
abana ko soutenir pe poto te muta ni bosa tonganda kwa etage na mbudi bato yebi mbudi yebi histoire wana c'est papa évangéliste mutu pa ko tsa kuwana mbudi mutali boso papa évangéliste abotami akuti mutuka akuti via bien na cette époque bazola abotami akuti ndako oyo batia déjà kao alala na berceau évangéliste wana ya soutenir poto te soutenir et puis bandeko na ye nyonso ya basi bazana bapoto awa bazaka mibale bazaka mibale o atikali grand frère na ye ina kufaki bayana ye bazana ba Canada ba France so bazana Suisse bagana se na ye même bana ba papa kulutu na ye moko azana bana na France évangéliste soutenir la poto te o bango bakomo lo biloba o nani biloba ezangati évangéliste soutenir poto te moi ça poto ni mtabomisie non moi ça poto moi c'est wana zalaki présenté na carte église moi c'est évangéliste o ya lakisi biso na carte église c'est maman Florence na Canada bayaki babala ndaki mokolo bakebala na ngana yebaki programme na bango libala bakebala na comme ça jour église ne bakendaki na famille so même na ba photo maman ba photo zali ya libala na bango akomati na famille zaki libala ya kitokite abalaki na mbongo na ye bakendaki moi si mdabalaki non moi c'est ya bon évangéliste zaki mbongo évangéliste achaki jour bakenda ko mona famille est-ce que moi si oya ko bala ndako pesa moi mbongo évangéliste na zaki na trois cartes à banque je crois moi c'est on bala ndeni mais tout est normalement logique mon papa papi ngo sur biso OK moi c'est biso que évangéliste bayebanaki azalaki na bolingo na ndeko maman na biso évangéliste katite vrai faux ekutu na maman kati bazalaki na bolingo pona ngana koloba faux puisque batikala évangéliste na monoko na ye a présentant ngai kati neti mwasi na été évangéliste a présenté biso nani évangéliste kati comme mwana ya église comme évangéliste ngai ba consacrer biso 5 personnes même jour tozalaka biso jour ngai évangéliste kati évangéliste Flavie prophétesse Sarah na docteur Olivier 5 wana mama tété avant kufa wana mama tété kutu mama tété le kubika avant kufa avant mukolo avant consécration etikali 2 jours mama tété le kubika prophétesse ya Selembao aye bis évangéliste na bana nyonso ko consacrer nzamba yotalisa ngai kotikala kana bana miba OK avant tété le kubika kufa que son âme repose en paix sikazali asakola bongo alors bana nyonso ozo consacrer bientôt nzamba talisi ngai kotikala kana bana mibali pe moko nda kosungola musala moko musala eza na light moko nda kotelema akosungola makasi na musala pe yenda kozana na souci ya vision voilà donc atika représenter te le coup la moi sinaï non ngana yebi évangéliste kati et puis souci na ngezali puisque évangéliste kati atika ki ngai ndamoko na lela évangéliste esala nga pasi ayoka kinde biyoka yoka non menace ezalaki te bongo nalobi non bon évangéliste akufaki na accident akufi na maboko ya mutu te sikoyo ye ayokaki azalaki nde donc naloba nini biyoka yoka oyo ayokaki or ngai mpenza na bandaki kozela ye maboko ya kofungama comme ndeko na nga tolela papa na biso puisque mafuta oyo aza nango eza mafuta ya évangéliste mafuta aza nango amata kita mafuta aza nango eza mafuta évangéliste voilà obia isa ko mama katite ndeko na pe mwasi wana présenter ko yete bon ndeko ya mwasi wana même ndeko na mwasi tango évangéliste akufi évangéliste kuti ndabengana ka ndeko wana mwasi oyo puta oto loba oke azaki mwasi aya kuti olela même évangéliste azaki même na vrai moteur OK ndeko oyo azola biloba lobana aya kutu nani évangéliste abengana kana mabuso moko abengana kana église wana mais c'est on a église abimi na église tant évangéliste ayoko évangéliste akufi ayati ko l'évangéliste aya pe même ti na abengana la ki nini bozali kaka donc tu savais quoi et bezala ka moi biyoka de savait dire l'église zalaki ya kisongi zaki makasi OK et kisongi zaki makasi o alobi boye surtout esika soko zo kamba bana basi kisongi zalaka makasi
oyo sala moninga zuwa mais likambo za te ça veut dire quoi évangéliste alingaki moto nyonso na mwana mobali na mwana mwasi apesaki yo confiance sokoyo sola na mwana mwasi yo kanisa ke kazali kaka mwasi na ye sokoyo sola na mwana mobali yo mwana mobali mosusu kotia donc évangéliste adonaki confiance na moto nyonso asala mosala sikoyo le contraire oyo ezalaki na kati église na bato ya bana basi babandaki kobeta na bazuwa mingi c'est ça yango moni biloko wana ezalaki na kati église. La Cour Royale Ministry vous invite à 4 jours puissants de séminaires spéciaux, de prophéties et de positionnement spirituel pour célébrer le Seigneur et expérimenter sa grandeur. Nous aurons comme thème « Tu induis ma tête et ma coupe déborde ». Psaume 23, 5. Le séminaire aura lieu sur la rue du Clémenceau numéro 54 à 1070 à Anderlecht. Nous serons bénis par des hommes de Dieu, le prophète Mardoché du Canada et la prophétesse Esther. Le programme se déroulera le jeudi 18 décembre de 17h à 20h, le vendredi 19 décembre de 16h à 18h pour des consultations prophétiques, le samedi 20 décembre, le dimanche 21 décembre de 10h à 12h30. Soyez tous les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Okozanga, nakozanga teo. Soyez tous bénis. C'est ça. Même évangéliste Kati, à travers le vent, que évangéliste a proposé ngai. Évangéliste peine à confier na teko bisanga teke kati za moi sina ngai. To proposant dans ça sala nganga ko batam. Non na yebi na répéter. Wana concédé, wana nga na yebi. OK. Wana na yebi. Mena isabiso nini kabolaki évangéliste na mama Kati parce que to yebi bande ko tambola penza banguka kamibali. Même monsieur so baye osalina oyo osalina oyo. Kolia bokuta bango na bureau bazolia bango mibale. OK place mais pasara toujours parce que nini kaboli bango ce que c'est likambo wana te nini ko kabola bango. Yango na lobi ke amour évangéliste azalaki nango na opesa ngo na mutu nyonso. Évangéliste azalaki même sokolo sala musala na kitoko na église. Akolingo abana ko bengo pampamba abana ko bengo pe bokuta na pampamba. C'est ça amour oyo azalaki nango epa ya évangéliste Kati. So eloko esalaki ke évangéliste bakaba na makati ndenge ye moko na munoko ya papa na ngai évangéliste muta bana ko kotisa muta ko kota poto ezalaki putu putu azokende koloba omoni pasteur moko oyo asali église wana pasteur asali église wana pasteur David Ben. OK David Ben. Pasteur David asali église, ça veut dire que église asalaki wana sikoyo putu ayebaki pasteur Ben na église. OK. Ayebaki na église sikoyo comme ndako ya pasteur Ben ezalaki pembeni na église soki église esili putu abandi kokende kuna. OK. Azokende kuna sikoyo azokende koloba mabe sikoyo nayebi te soki ayaki ke po abebisa image ya évangéliste. Donc azokende koloba ke ndenge évangéliste ayebisa ngai ke azokende kopanda sango ke évangéliste azotambola na vie ya kindumba azobima na basere na église aza na vie ya bosoto azopanda ye moko moto azotrouble église boye na boye sikoyo pasteur Ben ntango ayoki biloko wana non vérifié ayaki mpe kotuna église ayaki mpe kotuna évangéliste te ye mpe na biloko wana asa nini akei. Ozo comprendre sikoyo ntango biloko wana ekomi na matoyi évangéliste nde eloko ayaki kosala ke à partir biloko wana ntango azomona bongo soki aye na bureau ya évangéliste Kati Munga akuta putu. Donc toloba souvent OK papa na biso David abane ko kenda
na bandako ya papa Ben ok. Et puis na mama Kati na ba bureau na bango alors que le ton évangéliste kuna oui atoloba ke évangéliste wana sikoyo c'est l'eau évangéliste ndinga pesa nga version alors que Ben azama nani puto azama be même tant papa kufi mutabenga ngai pasteur Ben tant beninga benga bena ko yana église na église tetala ka ndenge to bima na église wana réputation na zaki mabe yo yakala ko ndako za pembeni yako pesa information ndenge évangéliste akufi tant na ke ko pe ko kukuta na ina ndako na ye na kukuta putu na kukuta putu kuna écoute putu na pesa à l'église présenté quand même mes condoléances oui tant benga na téléphone le passer putu te atiko pesa mes condoléances nani Ben passer David même évangéliste avant kufa abana ko lobake pasteur Ben David nazana problème na été ya même na influence ya putu amemaki na influence ya putu mais azana problème na ngate nazana problème na été soki amoni nga pesa ngambote na koyamba na ngai to na lingaki yepe mingi na mona ki ya revolver mingi awa po to zala na ye tango pe lokola papa bana ko loba bongo ke Ben azana problème na été tango pe na bengi ngai ke na zingina oya ko pesa nga information baza grand frère ko pesa nga information ndenge évangéliste akufi na kena ndako na itana kena ndako na pesa rapport na kuti putu wana na koni putu na pesa ye rapport na pesa rapport bona boy ezalaki boy la OK soki programme bimi osala nga sini pona pesa pe contribution na ngai na pesa ta na compte église banda wana pesa kutana na ye na ndenge solola na ye ti lelo atikala pe ko be ngata ndenge kundi mutu ndenge matangeleki donc c'est ça. Ok, mais papa pour toi c'est biso boy. Et logo le kaki ndeko na biso évangéliste zaki mingi zuwa ezaki mama kasi na mama Kati na ye mutu mususu ameka kutu te mutu mususu apota te ya ye moment oyo ndeko moko trésor alalaki na studio epai ya mama Kati epai oyo basaka be mission il fait que alali kuna na tongo ndeko alingo bima lokwa bambwa bazalaka ta lupango bizela bana bala muka bafungula babakanga bambwa bongo yo bima tant évangéliste ayi okuta ndeko na trésor na kati ya parcelle ya mama ya mama Kati nde évangéliste siliki koma trésor yi kolala awa na kati ya ndako donc bilei na ngai ye pa komi kolia yango esali désordre makasi ekomi koswana ti bakangisa ndeko trésor et puis voilà nayebi te ye évangéliste aboya koyoka balobi tetite seleka mo makasi aboya koyoka kondima pardon ndeko na trésor mais entre temps ndeko na biso lisusu fatu esi biso ke ntasalaka ba jewana ya kokoma na ba commentaire ya ba vidéo nyonso surtout banda ko sala na église ezali kaka ye mo évangéliste akoseli mwana bato likambu mais na sima nango ye mo évangéliste ya na kati bayokangisa ndeko trésor et puis ndeko puto asengi ba pardon évangéliste atikala kondima ete atikala koyokela ete ti bakangisa ndeko na trésor bon est-ce que problème bandaki wana mazuwa wana yo na compte na yo Facebook compte na yo Facebook ngana kokota ngana ineti ngana to beba ngana yo na kokota na compte na Facebook na bana kokoma esika yo komela ba na Facebook na koti na tindi message ezala bongo c'est ça. Trésor, Mokolobakanga trésor, Nana Zalaka. Moutakangisa trésor, les évangélistes, Moutakangisa trésor, les Zalaki, maman, nani, évangéliste Kati. Tokenda, Tokanga trésor, peut faire la taba héros. Nanjil, na quartier 1. Tokanga trésor, Nana Zalaka, Moukata Moutukawana, Moutakanga ye, Nana Tigar Batiki, Moutafongola, portière, Bosch évangéliste Kati. Amuto moni trésor to uto lukaye ko to ko musika boy tanto zo ngo to komi siko na kata boulevard na quartier to moni siko trésor zo kata na lipapa mutafongola portier liboso mama nani évangéliste Kati akimi mba waka kangi trésor évangéliste akiti abi tika na mutu wakati okengela mutu tiki mutu na kata balabala ba komi ku balabala ngaba ko hanga ngabite essence sili na ko bonga na ko ba roulage wani sili de ba tiki ngawana ba yet mama Kati kangi trésor policier mo bano leka ebite muto to luka yeyo policier na simbieti akitika ina na quartier ena la police saka wana muto tangisa trésor ezalaka nani évangéliste te par rapport tant que kuna na tant bato samba
tant bazo samba na la police balakisi trésor ba preuve oyo ya bana ko koma pona évangéliste Katimunga abana ko koma ba commentaire bana ko koma ezaki pona évangéliste écoute ba commentaire azo finga même évangéliste azo finga même na Katimunga trésor ba commentaire la police non azo finga évangéliste azo finga mama Kati azo finga yesu ko ba commentaire wana ngama za ba témoin la police ba pèse preuve oyo ngaki trésor oyo longa nani oyo ngaki trésor jiko contre nani oyo nani contre ngai jiko komi bo ndenge yo ko bana ko miloko trésor ko wanga na jiko ne ba pirate contre na yo kalango tamba jiko ba pirate contre na yo sala ni okoma ke ba pirate contre na ngai bo na boyebo ke ba na changer contre mususu contre na ngai mususu na sika na fongoli yango mais yo sinale loko moko te jiko yo le ba pirate contre la police ndenge ni ndaba kangi ba lo kanga trésor peut-être un trésor dans une église pour tout dans l'église était OK pour tout dans l'église tant trésor dans une église pour tout dans l'église était OK pour tout par exemple na méditer et puis makambo yo lobi na zongela makambo lobi ke o évangéliste azala ki zuwa makasi non jalousie na makati muta non et si ka évangéliste azwa mama kati même yo mwana oyo zo lakisha musala soki akomo kende na ba journaliste mususu o shirika na ye esika va azwa mama kati po akomisa ye lelo évangéliste pour toi azala te oui pour toi azala te esika évangéliste azwa évangéliste kati po akomisa ye évangéliste kati po ayebana lelo eza awa te pour tout pas yeba te pour tout pas azala te c'est ça évangéliste abana ko kene côté ya grande sœur ya pour tout nani grande sœur ya mama kati abana va changer la mai tango zoka côté ya grande sœur ya mama kati nda kutana mama kati wana ke sœur grande sœur mama kati présenter ke oyo pe leki na ngai kisa ndenge relation na bango e bandaka siko tango ya zo voyager leki azotika na ndako nde après pe côté ya leki wana siko évangéliste abanda église abanda église et puis abana obetela ngai solo ke po abanda église wana ya med wana alala 350 nuits na église ya maman langi na septembre na limete ndesi kanda ba pesa vision oui alala netoko la exception netoko oui netoko 350 nuits de prière pour ndamba pesa vision ya med pour toi zalaka est-ce que papa ba père spirituel nazali nan père spirituel ya évangile azalaki na matanga azali ou azali azana mbudi pasteur pasteur Aimé azala papa na molimo pasteur Aimé azali ayi pe tozaki na matanga même tout abana oya même l'église na ndenge matanga eleki na ndenge tokundaki azalaki OK tourmo qui ne sauve à la fin tout yiba lelo na bandeko ba confirmer biso ke ekutu na kati bazalaki na bolingo makasi na sœur o wana pe balobi babi bolingo makasi wana ndeko na so Fatuma lobi yango alobi lisusu le jour bakende kozwa délégation ya Canada pour le mariage ni ndeko wana mwasi ayebaki ni mama kati ayebaki mais après tant ndeko ya Canada ba communauté nga ye ndeko ya komona mama kati ya komona évangéliste na suki mo bakataki dégage kitoko makasi bakutu ba remarque suki oyo ndie suki ya libala boye bakomo tonga ye bango mibale Fatuna kati na yebite libala ya évangéliste sero wana aye deux fois na awa na Kisasa OK mama Florence aye deux fois na Kisasa deuxième fois na ye nde baye ko sala libala na évangéliste première fois tango bayaka na mama Santos Catherine OK na kata Winnipeg bayaka na ye délégation bayaka soki sere fois to na soko na maîtrise ko loba iloko te ko loba biloko zanga tinete bayaka ko visiter évangéliste po bamonaka ye na YouTube et puis ba prière d'attaque ya prière na biso prière d'attaque à 22h to bane ko salango et puis ba mama wana mama nani mama oya Canada wana OK Winnipeg wana mama wana abana ko sala soki prière d'attaque sili soki prière d'attaque sili biso na évangile to bana na l'église
so prière esili mama na pe bana osangana bango na kati ya Canada basangana bango na bango sikoyo évangéliste azo abani siko kamba bango lisusu prière ya 50 minutes batie to tiko boy nani babani na téléphone bilonge bimbi ndo wa prière en ligne OK en ligne na batebele wana to tie nani mama na afongoli siko évangéliste abani kamba bango awa po bana ko sepena ba prière na ye na ba Canada na ba tumsoka na mboka mususu to tia ndili ngamo na zaki pe wana a présenter ngayo mwana nanga passer papi yepe to mando sambela to kambi bango bon après 50 minutes à prière ici la raté et chili première fois bayaki tant baye ba visiter mama Santos wana Catherine Santos wana ye na mama Florence tant bayaki wana to yebaki te ke mwasi na ye ba makamba ye laki bayeka visite après quelque temps ba zongi ne tant ba zongi neta akomi kwa juste ko na mami balenda yaki makambo ya libala o yaki ya OK pa yaki na makambo libala so bazana maîtrise ta ko loba eloko libala on salamaka na premier voyage na mamote libala on salami tango zongi ale soki pour ça qui tuko tango yaki pe makambo soki libala mais évangile lobaki ke to sambela na nzamba orienter biso tango ba sambeli nzamba orienter bango déjà fondé ba ko bala monto azaki publié na carte église par on va présenter qui biso ezaki mama Florence et moi c'est évangéliste yé pourquoi ba bombaki ba image ba baté photo vidéo monana te bon ba image ndenge ezalaki ba bombaki no sango penate non ba bombaki image ça veut dire quoi balatanaki pe ba alliance awa bazalaki coutumier non mais balinga bazala ezala publié soki évangéliste ake kuna basali religion église ya mama wana nde soki basali religion église mama wana nde elingaki koma officiellement publié siko bana bakei pa mama Florence mama Florence bana bakokenda bango eza na problème te mama Florence aza mama moko mutema c'était prévu le 14 est-ce que comme banga te likambo non azobanga te tosololaki na ye azobanga eloko moko te azalaki mobali na ye azalaki mobali ne mbala kufi bana baza wana ngako na bisaki yazwa bana wana atangisa bango kuna balisa bango so bana babai asunga bana wana voilà tosuki na ndeko na biso Fatou tozaki na ye ne dans une émission a biso plus que amonaki déjà évangéliste avant akufa amonaki na place moko bikauki Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Dedi place moko mabe ezalaki bato bazate kimia nde mboka moko boye wana monaki na prophétie to na vision amonaki yango na prophétie natika na vision plutôt abi amonaki ye
place moko bikauki donc azali place mabe makasi oyo dezake neti liwa akoyebisa ye nani abiye mama Fatou wana bina yebisaki ndeko na ngai évangéliste tala abi aboyi ba professionnel na lokuta po abi azali teti makasi aboyi prophétie wana ndeko akei ayo mona lisusu pour la deuxième fois même vision ne yosanga na femme Tamar amoni femme Tamar pas oyamba soki mami Marie Misamu et après yo mona sous évangéliste amoni azomela shisha ngabi bien amela raté amela shisha abi amoni na shisha torse ni na ebité en tout cas batika biloba loba tango bango ba tango mutu tango na loba nini tango mutu akufi bango ba yaka na ba message bana koloba tango mutu na akufi te ba yaka na ba révélation wana te batika biloko wana basalela nzambe na ndenga solo évangéliste nano azalaki nano eza na mama moko awutaka États-Unis ya botambola na mama na azaki abana somba ba 20 apesa biso to mela to mona boyango siko yeba révélation ozo bimisa oyo o nzamba yebisaki ye liboso tango évangéliste ava nani papa Yves na zolo balikambo oyo biso église ne doit comprendre te évangéliste ava kufa après 3 semaines mateya na ye pas bana koteya moi je croyais que évangéliste va kufa préparer kingai préparer makasi toto tambe na mutuka lobi soit fort na mutuka toto tambe na soit fort pour tirer na charge makasi nga zo déplacer muke mateya na même une église soki mateya na zo teya avant 3 semaines avant kufa abandai ko lobela kaka ngai ne na saleli nzambe boyi ne na saleli nzambe boyi na pesi bolenge na ngai pa na nzambe soki lelo bato moko bayeke na derouté na kende ko simba kisi na koyebisa kaka ngani na koyebisa nzambe zwanga ndenge na sabo ndi évangéliste ne amana loba donc biso soko na église bana comprendre langage te surtout ngai vraiment abi musala nzambe sala wango boy so fort okotika na musala tala na lakisio makambo nyonso ndenge déroulement nyonso ya kirti ndenge ya vision ndenge ezali ndenge esalamaka et puis mukola suka semaine na suka va kufa abandaki ko dégager onction moko na kati église biso moko tolekela biso azo dégager onction moko azo dégager oko supporter te kokoya prophétie azo sakola pona batu makambo penza za réalité azo sakola pona batu na semaine na suka azo sakola pona batu makambo azo loba makambo azo sakola même na nzela soto tambola azo loba ka ngai parce que sois fort alinga ko makasi sois fort otika na charge wana tosili prière tokomi kokendelo na fait mukola suka jeudi asuka terra na église a sambela pona mutu nyonso na église. OK mais sikoyo oyo lobami tondima to boya mais bango moko bayebi makambo na bango oyo satapa alobaka oyo yebi satapa alobaka lokola nzambe dans le bisika bikauki wana eza yete eza yete ngana yebi soki na minute évangéliste azana sika bien ah bon ngana yebi évangéliste azana sika bien batika koloba biloba loba eza na tina ya mona qui est déjà avant non batika koloba biloba ngana boyango ngape na boyango eza biloko moko boye eza ya lokuta évangéliste azana sika bien évangéliste asalelaki nzambe bango bazoloba biloko oyo mwana mobali oyo ngane totamboli mingi akozwa penza boye $2000 aka futi na chaîne ya futi na futi 400 300 400 500 mwana pe totika na $50. Est-ce que bango biloko bazoloba oyo bango tuwana nana ko kokaba pe sacrifier bongo sacrifier vie na ye mbongo na ye sombe lamba te mais aka futi pe na chaîne ngwa te boye usuka boye 5 personnes nde babongo le motema to de azo bisa ngomoni musala ndambi ningi salamaka $50 na petika le ya peso $20 somba crédit nani mera mai to kabole ngote ke na ndelo yengete mais pourquoi bazolo babiloko ezanga ti bango penza bako sala nzambe na niveau ya salaki balobi esi biso lisusu eza na deux cercueils etikali kasa aya kokotsa ngoba yeserikali wana etikali wana etikali deux personnes bakende bato wana ye pa mona yibango amona bango kuna pe na sika bikauki wana ye aza nzambe te
ala nzambe te batika koloba biloba loba ezanga mutuna makolo batika koloba biloba loba ezanga mutuna makolo bango basaka na mwana mobali wana banyongo oyo évangéliste akotaki nzambe bango bakosala ngo te un jour ti bakokufaka bakosalaka ngo te banyongo oyo évangéliste akoti nzambe bakotikala kosala ngo te na ndenge évangéliste ateye évangile aganye bato na ye moko na bible na sa mapeka asali nzambe na ndenge ya solo batika biloko wana nasali na bato nyonso bapaster nyonso mutu oyo a défendre évangéliste makasi évangéliste elonga nzambe apambola évangéliste elonga nzambe mpenza apambola évangéliste elonga non évangéliste elonga aza mutu moko oyo meme na présence na ye na absence na ye abanda kokumisa mosala ya moninga na ye évangéliste yo moni na lola ndeko amoni na sika bikao to ndimela nani bon fo ndimela ngai peut-être bango wana alala asambelaka te. Ok. Sikoyo, début évangéliste akei. Nzambe déjà la kisio esika et pas wapi akei, to abimeli na vision moko yemo évangéliste alobana parce que la vision nous tient. Na ko loba nan oya ngate. Bato mingi même na bata protéger na prophétesse moko na poto. Abenga ye. Ayibisinga passer papi. Na lelaki mingi pour évangéliste. Na lelaki penda mingi na to lela na to sambela. Mais na moni évangéliste après quelque temps na moni na butu alati pembe. Alati pembe bato balati bilamba pembe bazingi ye mais ye na kati siko na moni po oyo akomi nango. Aleki meme po oyo azalaki nango akomi lokola mwana akomi lokola jeune garçon penza ya ba 20 ans. OK. Na moni penza na po moko ya kitoko mutu moko apota benga kinga. 4 personnes benga na poto ba moni kala même message etamboli na bato wana. Amoni na po moko bango moko na ndoto bazolula po oyo azaki nango pe azoseka bango alobi apartir lelo natiki kolela na moni évangéliste aza na esika bien aza prophétesse na poto abi namoni ndenge apartir ntanga namoni ndoto wana namoni évangéliste aza na esika bien moko liso abengi ngai ya misala mpe abengi ngai ya misala mpe nga moko mpe namonaki nga moko namonaki nazalaki mpenza nazalaki malade nazalaki mpenza malade nazalaki mpenza souci na makambo ndenge elekeli na église makambo tututututu nazalaki malade na butu nalali nazalaki mpenza malade namoni évangéliste aye alati pembe namoni mpe po moko azalaki nango ya kitoko alobi nanga ozobela oza na mosala makasi kosala ayebisinga bongo sikoyo nazobanga po akomi nango na nini aspect moko akomi nango ya kitoko alobi ayebisinga yaka ozobela na kotika te yaka mutu akosakana na yo te natiki wana mpona mosala esalama po akomeka yo ngambo wana kotelema avandisinga awa atienga maboko boye abando prier tanga na prier na ndoto nazolota bongo na ndoto sikoyo tango kaka asisi prier alobi amen tanga alobi kaka amen nakobika nanga mokolo wana nabiki na butu wana nabiki natongo nalamuki nake prier ezaki samedi ezaki te non ezaki mercredi po tokoma jeudi kaka ya semaine oyo silo wana ezalaki par rapport ya bapardon basengaki bato avant sa mort mais mama kati pardon asengi bandeko mosusu ya basi asala mabe mais pardon bible elobi le pardon c'est une puissance qui libère bible elobi yango le pardon c'est une puissance qui libère soki amonaki ke soki asengaki mama kati pardon eza nango problème te eza nango problème te puis maçon oyo ayambaki ngai ntango nakenda ozwa ye ebembe ntango nakenda kokuta ye maçon ayebisi ngai na solo na sere moko boye sere na bino moko boye azobenga boye na boye natali bolembelo ya mama kati ça veut dire que soki asengi pardon gloire au Seigneur pour bible epesa ngo nzela ke le pardon c'est une puissance qui libère. Voilà, merci beaucoup tokomi na suka l'homme de Dieu de soki na question oyo. Alors papa na ye kutu atikala jamais kosolola encore on a ndeko na ye David Kutu, atikala kosolola sous le docteur David Ben. Mais dans une grande activité oyo et tu salema yo ozali comme invité to moni affiche ba tiene kombo na yo ba tie bino misatu bozo kendote ya kuna. Mais binemi papa na yo après sa mort au commissi bango ba camarade ba mi yo posa suspect na likambo yo. Non, ngai tu as pas ba suspect. Non, bana na Nzambe nazo démentir loko oyo lo ba maki kombo na ngai na photo na ngai ezalaki bango ba tie kombo na ngai na photo na ngai.
Le temps comme il a la veille, beko benga ngaba lobi kena ke côté. Na kendaki te na boyaki. Na boyaki po na monaki ka ke danger zali. Danger zali na boyaki ko kende puisque bango bana ko mona soki po na zo défendre pasteur Ben David. Na défendre po yemo ko bana ko lobata ngazaki de son vivant. Parce que ye na Ben David bazana na problème moko te. Muto azaki na problème na ye ezalaki pour tout. Ye na Ben bazaki na problème moko te mais na kendaki pe côté ya pété na kendaki pe na nga pété journango nazaki na nga pe nazaki na 3 jours na église. Nazaki na 3 jours de marathon de prière. Na église na bandaki mardi, na pe semaine na bandaki mardi. Ngai nazaki 3 jours mardi, mercredi na jeudi. Bango basukisaki dimanche. Na jour na nga ba na ngente ezaki mercredi na kendaki pété. Na kendaki pété. Jamais au sur no bango nyos. Te mbote to pesa na biso même to pesa na téléphone no sur na téléphone mais ko sangana wana ndezati. Ko sangana ndezati. Soutien bana na Nzambe na sim église zoya. Au soutien bana Nzambe bo soutenir église. Bataka nyonso. Bonga cha parcelle gedam. Mbongo cha parcelle carte wana emonana te bazongiseli biso yango te. Nzambe. Mbongo ya cha parcelle bazongiseli biso yango te. Famille de Joaquin. Bona yebite soki za pa famille soki pe ezaki pa moto oyo bazalaki na ye gaita wana bana na Nzambe batia ba mbongo wana batebele ba diaspora ba pesa mbongo pona cha parcelle mbongo wana emonani te carte wana bazongiseli biso na église te wana pena na lobby attaque pasteur mwana na lobby yango na pasi nyonso na motema donc mbongo ya cha parcelle ezongi te tomoni yango te carte wana bo soutenir biso église etikali tozo sambela bana Nzambe nyonso balembaki me bazongi na église balembaki me bazongi na église bo soutenir église esika tozali tofutaka ngo eza ofele te bo soutenir pasteur Papi chaque fin du mois na bino soki bo raisonner pasteur Papi na numéro na ye pona ko soutenir musala oyo na tika nango Nzamba lola kozanga te pe ko pambola bino mais chaîne na biso ba prière d'attaque tolwa kaka téléphone ya yoza na qualité bien otozongela ba live na biso ya ba prière d'attaque ya midi ya pokwa ya tongo Nzamba lola kozanga te ko pambola bino et kozala malamu makasi. Voilà. Tout ce ici la prière et puis programme et tonga numéro de téléphone puis les malamu et puis pour na papa na biso kuchu 40 jours je crois qu'à la milité hein 40 jours il y a les 5 ou 40 jours peut-être les 5 ou les 6. OK, organisation d'analytique aussi c'est monsieur le organisation wana to sur la famille sur la famille programme église ezali tozo préparer 21 jours. To préparer 21 jours to ressources ngo le 31 na butu na nuit de prière 21 jours to banango le 11 décembre. Nzamba lola kozanga te ko pambola bino bo soutenir église programme église ezali mardi na 17h jeudi na 17h ti 19h dimanche kobanda 8h ti 11h prière na bino ezongi na mouvement prière ezo salama makasi semaine oyo jeudi tozo banda jeûne lisusu ya 3 jours jeudi tokota jeûne à 3 jours tozongi la jeûne to sala ki semaine passée tozongi lango lisusu jeûne à 3 jours ya sec jeûne 3 jours na kati église mais Nzamba lola kozanga te ko pambola bino numéro de téléphone à pasteur Papi plus 243 49 83 23 733 nazongeli plus 243 89 83 23 733 Nzamba lola pambola bino pour soutenir œuvre oyo surtout bataka kala mingi te boto zongela ba prière na bino attaque soki Nzamba komiye la tête okutani mbala sima bye bye. Papa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mosantu yo, monisanga loboko na yo.
Nzamba lolo yo azosale Nzamba lolo azosale Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo Naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Nzamba lolo yo azosale Nzamba kabasangolwe azosale Salilanga Yesu Salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Naomba maana ya Yesu. Kumbamba. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye zambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Undela nga Yesu Undela nga Yesu Yesu Undela nga Yesu Yesu Undela nga yo Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Yesu Yesu Nalebi bia bisenga senga nzamba londe Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai Nalebi bia bisenga senga nzamba londe ye Lokota nga Yesu Yesu Lokota nga Yesu Yesu Lokota nga Yesu kotika nga ite Lokota yo yo Tombola nga Yesu Tombola nga Yesu Yesu Tombola nga yo yo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu Lesa mukatanga Lesa mukatanga Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirubu Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga